Ebandeli ya weekend la mubisika nyonso bozuli baku ya kolanda solola plus ya mokula lelo yango ebandi mbote na bino. L'Assemblée nationale plénière inaugurale ya session ya mars salamaki lobeleki avec un pacte pays idéologie bozova détail. Il s'agit de notre première plénière pour vous annoncer le calendrier pour que nous puissions nous mettre en position d'accueillir le nouveau gouvernement qui est sorti hier avec son premier ministre. Pas de repos pour un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Après cérémonie, il y a remise et reprise pour première réunion. Tenina ba membre ya bureau pour na kopesa bango orientation pour na prise en compte urgente ya batante ya population congolaise. Speaker ya chambre basse ya parlement honorable Vital Kamerhe azali ko accélérer makambu pour na kocha chambre basse na phase oyo ko permettre na bango ba banda ko jouer rôle na bango face ya ba urgence ya république. Lobieleki ezalaki tour ya plénière inaugurale ya session ordinaire ya mars 2024. Dès lors, et conformément au prescrit de l'article 115 de la même constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qui nous reste avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction. Kasi sengeli ko rappeler que pour le 15 mars yane oyo ouverture ya session ordinaire ya mars dans les deux chambres ya parlement ya république et salamakité. La présente séance tombe à point nommé pour nous apprêter à accueillir Madame la Première ministre et les membres de son gouvernement afin de nous acquitter convenablement de cette tâche constitutionnelle en vue de permettre à ces derniers à se mettre rapidement au travail car le temps n'est pas notre meilleur allié à ce moment. On rappelle, conformément à la disposition et article 115 de la Constitution, Assemblée nationale PCNA batenaka de plein droit chaque année des sessions ordinaires. Yaliboso et Fongwamaka le 15 mars, P se clôturaka le 15 juin, P Yami Balé et Fongwamaka le 15 septembre, pour nako se clôturer le 15 décembre. Et que yo! Et vous avoir la présidence de l'ECOFIN et la première vice-présidence. Donc si vous faites cette gymnastique-là dans la solidarité parlementaire qui nous caractérise, vous allez nous ramener un bon travail. De telle sorte que nous nous trouvions tous dans les différentes commissions et groupes parlementaires. Na victoire bayibi mundele téléphone et sali makele na ndenge ya kusakana te boza ba détail ni élément oyo. Papa oyo bozali komona ya mundele wana azali na ye citoyen turc azalaka médecin de profession azali awa na ville province ya Kinshasa en mission de service kasi lokola
ayokaka kaka place des artistes na sango lelo abimi akendaki kokanga bafoto abandi na ye mpe kokanga bafoto boye mbala moko amoni kaka babotoli ye telefone na loboko iPhone 14 ekei epai ya bana mibali oyo bozali komona boye lokola pe kaka nde balobaka esika mutu akufaka mutu abikisaka pe amonanaka kaka mama oyo tobombi elongi boye ye nde atimbelaki kope na bango pe asignale na belema ya police yoka capitaine Honoré ndenge abeti lisolo awa ndenge toza awa omoni papa oyo aza ndeko na biso aza na mission de service awa na Kinshasa aza munganga mpona kosoigne bato mais abimi na ye azwa mupepe na victoire ndenge amoni victoire polele ayokaka yango na sango abimi akangi bafoto na ye azalaki na telefone na ye iPhone abimi sikoyo akei kote ya Bekatef na nsima ya place des artistes kuna azali kokanga pakarte moko batiaki wana foto diku ayoki kaka mutu abotoli ye telefone na maboko alandi mutu wana disparaître. C'est pourquoi maman omoni mama moko azali pembeni awa azo témoigner que amonaki mutu wana ntango akei na nsima ya bis alongoli t-shirt alataki pour que papa yeba ye lisusu te nde omoni bankete toza kosala esalemi lelo na ntongo tozosala bankete wana eza iPhone 14 Pro Max tozosala bankete et les enquêtes commencent à payer toramasaki nano bao nyonso bazalaka wana po bango nde bakolabolaka na bango bapeti na bango et puis tozwi information mutu oyo akendeki kosala marché ya telefone ye oyo et en plus de ça ye nde mutu auti okabola bambongo selon les informations à notre possession mais on continue les enquêtes. La personne, le voleur est identifié. Maintenant toza na recherche na ye tozo sala musala c'est pourquoi tu as dit victoire tenir depuis 6 heures on est là, on est en train de travailler pour que si on te dégage mais tu sais les voleurs comment ils ont la chasse quand on a une chasse ils ont tia piège nyamape azo dévier piège c'est pourquoi on va les arrêter tous. Je vous dis le message que je passe notre législateur tango atia mibe kwa lobby les receleurs doivent être traités comme les voleurs bango mibale baza na même pied d'égalité. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que s'il n'y a pas de receleurs le voleur ne va pas voler. Peut-être à Koyiba pour la Liboumou, pour la Makamusus. Mais pour aller vendre et récupérer l'argent à Koyiba et à Moté, parce que Moutarosom Belaye a zaté. Les receleurs ne basent qu'on favoriser vol. Bango ne basent qu'on favoriser ma vol. Yo moni loko, Mouyiba Ibi, iPhone, ils ont la code. Pourquoi tu dois acheter? C'est pourquoi le voleur, on va mettre la main sur lui. Comme on a déjà commencé à mettre la main na bande naie, tu peux remonter bande wana jusqu'à ce que tu peux retrouver voleur, tu peux retrouver receleur, tu peux retrouver pe téléphone wana. Ah oui, Mundele aleli téléphone na ye, iPhone 14 na ye, il faut kaka emonana pe ekomonana ndenge la police a pesi bassurance. Dossier à suivre. Hey Keyo. Oya kolia mbongo ya leta lokola mbongo ya libengana ye akozwa etumu ndenge mibeko esengeli ye message ya inspection générale ya finance. André. Ni financier, soit démagogué. On a monsieur de service? Non. Oh ya bon marché. Ko sala position te. Ok, le petit gars est là. Mais DG, on va voir des analyses. Non, c'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon roi d'État. DG. Merci papa. Ma copine, Conseiller, dans mon bureau. Excellence. Au moins, tu as appelé ce biseau. Oui, Excellence. Kamata moko. Kende ko pesa na tata mwasi na meko. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango sali bo.
90 millions de francs congolais. bakisa ba 0 mibale ekomi boni 9 milliards likolo wana nde ya biso yo kobima gouvernement kaka boye mbongo ya leta bakolekani mutuka yango oyo mama mutuka ya gouvernement mami natinda ozanga bato na gouvernement naza tata mwasi excellence tata mwasi ya excellence mokolo ezali Mon inspecteur, nous avons préparé des gamins qui ont na IGF. Comme ça, vous êtes dans un matin cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non. Dis-leur que l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, je suis désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Bango bamelaka mai ya lufu basokolaka mai ya lukaya tozali bongo na quartier Verman na commune ya Mongafula Serf Luzolo pona balita. Tozali wana quartier Verman na commune ya Mongafula esika wapi équipe ya ba reporter na biso ekendaki pona kosalela bino constat pe kolakisa bino na ba condition nini population ezali ko vivre côté oyo. Awa problème ya makasi ezali nde problème ya mai pour depuis quartier oyo existaka atati yo ya régie des omoko nanu ekota awate po bazwa mai ya komela bayaka na source oyo bozali komona babengaka yango mai ya lufu ndenge bazali kotoka boyo imagine yango nde mai bamelaka vraiment bino moko tala na ba condition nini bazali kozwela mai yango na micro na biso ba communicaki boye paselekine langa tokokufa na bana Doma kama bieza na ngote lufu epola lufu mabe tala na posa mai yango ndeza tela cheki libanga oyo libanga oyo za na se awa libanga oyo za na fongola yo ka chambre mabe tala chakuna tabe na bio tala kote mai uta tala pena mai tomela mai mabe mai ya passe mabumu awa ba levi namoni botie likasa mona katina likasa lezeni likasa la kati bazelu te sobo tikika bo bazelu wana nyose ebima nango kana base bo melela mai donc foto tia likasa na po ebate na bazelu wana na basali te luka ya peso ka tondi kuna barrière eza te plein donc koto nyonso tu mai mona na kalango te donc fazula ngo pena position bato bako ya awa ba canaliser pena nzela mai bien po batongela biso mai tozala bien ete boye na mboka tozala Kinshasa boye pona nini kwa tozala mboka boye bato tozala na Kinshasa ese Kinshasa yango boye Kinshasa biso toyebaki mai ezala na mboka mai ezala na luboso lupangu makamio ezala ka bien mais oyo tala peza boye oh mboka to Kinshasa tolembi pardon bobongisela biso mai botiela biso te baforage ata boye te bangomba tokoka su te papa baimora itala po ta libumu chaque jour mpona komata bangomba oyo tolembi papa tela biso mai biso tona posa boye te tona posa mai na ndako ata baforage tobimisa ata mbongo toso mais régie des eaux eza pembeni wana régie des eaux eza pembeni te eza mosika na biso eza mosika kuna eza mosika kota prince kasi sengeli boyeba lisusu pona kosokola nzoto basani bilamba pe misala ya ndenge na ndenge oyo exijaka mai bazalaka oblige ya kosala bakilometre pona koya awa ti na rivière Lukaya ndenge kaka bozali komona bango boye bafamille ese deplasaka na mikumba na bango chaque jour na ndenge ya kosakana te na bangomba oyo ezalaka kotoyo population eleli bana bazosokola papa koto tokende eza te mpo bamai na bapeme na lupango eza te yango tozosokola na bezipa oyo fale to batiela biso bapompe po bana babana kosokola na bandako eza na mikrobe kutu ebele me tomesala nango kaka tomesala nango kaka tosokolaka kaka bongo na bamikrobe na biso wana tokekwanza na banzoto nyonso babuibui me tosokolaka kaka bongo tokosala depuis que na kaso vraiment en tout cas kama penza ezali na mai eza salite moko osakana te eza na ba infection moko ya mabe
atotala mwa mabulu oyo soki mbula ebetima ezobeba nango basalite mwa eza te se mwa kosala eza baforage ezalaka mezongo ezala bien basalela biso baforage po toka mai po esungaka biso na konika mai na kotoka mai na konika bilamba na kosalela ekozala bien vraiment po mai epesa bana bainfection makasi. Bakonzi ya Régie des eaux, papa directeur général ya Régie des eaux, papa David Chilumba, ba défi ya korelever ezali nanu ebele neti awa na quartier Verman na commune ya Mongafula ki a dipende Régie des eaux, foin na foin musala mabe oyo wapi. E anini? Respect des morts ezalité na cimetière ya Kimbantseke, constat ya solo la plus. Équipe ya ba reporter ya magazine Nabino ekitaki na quartier Esanga tozali awa na commune ya Kimbantseke, plus précisément na kati ya cimetière ya Kimbantseke. En tout cas, bokondimate oyo tomoni awa cimetière ya Kimbantseke e bongwana nango nzela ekoma véritable balabala ndenge kaka bozali komona boye batu bazali kolekana awa lokola kutu ezalaka cimetière te lokola kutu ezali soki avenue Songolo Pakala e bongo soki otali batombo mawa nyonso ebukana boye misusu kutu batu nde bayaka kobuka yango nde po babimisa mabanga bayi babar de fer bayi babakaro po bakende koteka quelques tombeaux oyo bomoni ezali mwa sika bo ezali kotenir ezali nde ba oyo bauti kosala yango sika kasi nanu baya miyibi baye ko visiter yango te. Tala neti ba mama oyo mama zwi akitisi na ye pondu na ye likolo ya tombe ya mutu azali kotekela mutu s'il vous plaît na kati ya cimetière mususu yeyo na ba paipai na ye a déposé cantine ya likolo tombo ya mutu avandi na ye azali kobongisa ba paipai ata respect ya mowei ezali te. Yoka communication moko ya batu tokutaki na kati ya cimetière ndenge alobi. Je suis ici dans ces quartiers depuis 2002. Donc quand nous sommes arrivés ici, le cimetière était vraiment respecté et les gens respectaient. Il n'y avait pas ici forcément le grand respect qu'on pouvait donner aux morts, mais les gens respectaient au moins. Mais avec les temps, vous-même vous avez constaté avec les images, il y a la destruction systématique de ce pilcre. Vous savez que par les patients on le faisait la nuit. 2h, 3h, vous attendez des coups de casse. Mais avec le temps, les gens n'ont plus peur, ils le font la nuit tout comme le jour. En tout cas, les gouvernements, surtout l'hôtel de ville, doivent faire de sorte qu'ils puissent rétablir l'autorité de l'État sur cet espace parce que ça n'est de trop. Nous avons beaucoup parlé sur ça, mais nous n'avons jamais trouvé de solution par rapport à cela. Papa Bourgmestre ya commune ya Kimbantseke, bakambi ya ville province ya Kinshasa, boluka moyen ya ko sécuriser cimetière ya Kimbantseke. En tout cas, boye pas moyen respect à ba mort ezate et pourtant bazali ko mériter yango. Ya kanini? Te yo te maman na filmer ba tombo. Na cadre ya article 15, débrouillez-vous pour vivre. Tokutana kina mwana mobali moko na kombo ya Gracier atekaka poussière ya mabaya tozali bongo na commune ya Limité. Caméra ya magazine d'actualité na bino ekitaki na quartier Mombele na commune ya Limité, plus précisément na marché oyo bozali komona babenga kayango wenze ya langalanga. Wenze ya langalanga oyo ezali wenze oyo batekaka spécialement mabaya esika wapi tokutanaki na mwana mobali oyo bozali komona babengaka ye Grâce kasi esengeli boyebake cop na ye ezalaka ndeke akendaka kolokota bapoussière ya mabaya oyo po akende kotekela bamindele oyo basalelaka baboulangerie ya bakoni. Selon explication apesi biso atekaka sac moko na 1000 francs congolais. Azali pe père de famille azali na mwasi na mwana na ndaku na musala oyo nde azwaka soin ya libota na ye. Sikoyo imagine combien de sacs esengeli akangisa na journée moko pour ba survivre.
ozuzaka na mosala oyo kwa mina na ndenge moko ezalaka combien sak moko 1000 francs obota obokola bana no na nini wana. Ah oui, musala ya zoba ezalaka te, courage papa grâce, malembe nzambe ya kosunga kaka. Vi ya mwana mobali ezalaka kaka boye, lobi ya nzambe mabende koyiba. Kasi yo vandelaka kaka mama na ndaku, obendaka bote age si epusani, okoma 17h ozongi pe na ndaku, mame wapi fufu nanga. Yoka soni, tala grâce yeyo. Ete ya bino. Hey, yo. Initialement prévu pour le 1er juin, concert et orchestre culturel Pays Vie Nadidas Arena à Paris. Ils allaient reporter pour le 14 décembre. Vous avez détail. Toutes mes salutations à vous, mes femmes. Je vous dis merci pour votre soutien pour le concert de Nadidas Arena. Seulement, c'est avec regret que je vous annonce les reports de ces concerts qui devraient avoir lieu le 1er juin, mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets, pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. La raison, c'est que je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ce concert. Sur les 39 visas demandés, on m'a donné que 5 visas. Vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur WS Prod, en accord aussi avec la salle de Nadidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ce concert pour le 14 décembre. Le nécessaire sera fait pour que le concert puisse bien se passer. Je vous le promets. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Sur la plus, c'est mon collègue comme na souka botikato souhaité joyeux anniversaire on a Miko Joli les caméramans de guerre zali ko célébrer mbotama na ye mokola lelo tozali kolia tozali komela avec impact p idéologie vous sepelaki na ba image awa bopesa merci na Dio d'enfer signé Serge Lokondo Jacob Kayanda régie finale simbamaki na directeur technique ingénieur YM carré vienanga ya sapeur bama tabakita babal kolmabele ngai ndabino tukutani lobi.